Je pense que je suis surpris à comment on a imaginé na Facebook Nekomoko amonie na wangu précisément na ipen précisément na wangu a filmer na terrain basket. Or eza quartier nga na vandi. Tant on a moni yango nde na lukuna localisé na solina ve chaque Congo vie. Ba o baza ba icône. Un moto ka Sony. Ba icône na mboko to ka Sony etala. Yo artiste à danger. Image yango ve na oti na o luka solution. Et si kazali aza pa mutu. Mutu akozo ya charge te. Aza ya l'état aza icône na mboka basale belé po na mboko yo. L'état na biso ba artiste boité. Eza ba pays mususu ba vivre ka na art. Pezo matsamboka biso kaka botala minéré tout ça o eza ba valeur ya on négligé te. Peu importe malade pe mutu et bouger ba traitaka e. O eza kokodio ko eza passé eza ma. Il travaille à la chaîne nationale RTNC. Bota munabino yeyo. Nazala bandeko awa. Bandeko ba juillet esika na vandi na bango yoyo balapona icône na bango. En tout cas pour la biso vraiment wana batawana tozalaka nanu vraiment te toyoka basomona ba soni lelo te komona vie oyo aye ko ya ba peine et puis vie makolongi na ba vie chaque Congo et puis eza problème mo eza problème ya eza problème de chaque Congo eza problème que ya président na biso Fachi Boité ba vie kokodio ko ba basali to la mamboka na ba otoza kana jamais la situation peu importe maladie jamais ko la situation vieux za star zo fingisa mamboka zo fingisa mamboka donc on a zala ngwa lo bantuka ya ngwana Boité to bongisa mboka Boité ba vie ba star Boité Boité makolo Boité bana o ba ebi to ba ko betela nzela ba ko bule de Boité président Fachi Boité comment ça va le bail moi na Boité comment le artiste baba artiste aza image en mboka ce sont des personnes ressources importantes pour relayer vos messages vous araba la bino ba kondi bo benga ba artiste baso relayer ba message na bino pezo que le monde entier zoyoka mais tina niveau en tout cas c'est honte peu importe maladie to Boité et joaka mutu mais suivi les artistes ne sont pas encadrés les artistes ne sont pas soutenus voilà ne sont pas soutenus les lots artistes c'est un icône. En tout cas, c'est un icône. Total to abana mike to koli to comme na bango to ve chaque Congo. Aux artistes, aux travailleurs yo président artiste à danger. Makambo ndende kwa lobi etali yote. Etali de ta mais s'impliquer to suka Boité. Franchement, ils a soni pona mboka. Depuis tant Zaïre, bateka image en mboka. Bateka image en mboka tilelo. Mais ceux qui muté bouger au négliger Boité salité Boité. Laissez ma poule au kala. C'est grave, hein? Attends.